En tout cas, comportement ya bandeko na biso basalaka taxi moto ya ville province ya Kinshasa. Pardon, bolukela yango kombo. Bazalaka na kiteti moko, on dirait bakata bango bakamon. Tozali na pompage na se ya sot mouton, bandeko oyo bavivaka lokola awa mibeko ezate. Ba respectaka code de la route e bongo likambo etali ya casque wana kututika na yo. Na tongo ya lelo, la police oyo ezalaka awa batie ordre pona ko éviter embouteillage. Baebisi bango bakende kotelema mopanzi. Nzokande bayawe wa oyo balingaka koyoka te. Bazoyoka mibeko oyo bakonza la police bapesa kite. Babandi désordre sima nango la police ye ba interpeller oyo botala ye. Akangi moto alobi awa na kokufa na moto nanga bokozwa yango te si jeudi botala bakitisi ye mais alobi kufa bika kaka na moto na ye. Azukisi ba policier mutema botala bino moko ba policier bazoko kalisusu te na mupanzi moninga na yepe ndenge moko babotoli moto policier azwi moto kasi wewa atelemi liboso azoyebisa ye soko koboma nga lelo pasi pe mawa yoka communication ali wala ta casque teni nite alo sasko mobulu ala ndinga tamo En tout cas, comportement ya bandeko na biso bawewa, oui, boyaka batu pona transport. Kasi kiteti na bino lokola bakata kamo nde ezolekela batu. Botala bino moko. Ya pasi pe mawezalike soki kaka bakangi moko bango nyonso baye pi. Baza na solidarité moko baye bakakutu teke wana oyo bakangi yenda za na faute. Et pas na bango bazaka na raison. Ezaka nini na bino? Comportement ya bandeko na biso basalaka taxi moto ya ville province ya Kinshasa. Pardon, bolukela yango kombo. Bazalaka na kiteti moko, on dirait bakata bango bakamon. Tozali na pompage na se ya sot mouton, bandeko oyo bavivaka lokola awa mibeko ezate. Ba respectaka code de la route e bongo likambo etali ya casque wana kututika na yo. Na tongo ya lelo, la police oyo ezalaka awa batie ordre pona ko éviter embouteillage. Baebisi bango bakende kotelema mopanzi. Nzokande bayawe wa oyo balingaka koyoka te. Bazoyoka mibeko oyo bakonza la police bapesa kite. Babandi désordre sima nango la police ye ba interpeller oyo botala ye. Akangi moto alobi awa na kokufa na moto nanga bokozwa yango te si jeudi botala bakitisi ye mais alobi kufa bika kaka na moto na ye. Azukisi ba policier mutema botala bino moko ba policier bazokoka lisusu te na mopanzi moninga na yepe ndenge moko babotoli moto. Policier azwi moto kasi wewa atelemi liboso azoyebisa ye soko koboma nga lelo. Pasi pe mawa yoka communication. ali wala ta casque teni nite alo sasko mobulu ala ndinga tamo
En tout cas, comportement ya bandeko na biso ba wawa, oui, boyaka batu pona transport. Kasi kiteti na bino lokola bakata kamo nde ezolekela batu. Botala bino moko. Ya pasi pe mawezali ke soki kaka bakangi moko bango nyonso baye pi. Baza na solidarité moko baye bakakutu teke wana oyo bakangi yenda za na faute. Et pas na bango bazaka na raison. Ezaka nini na bino? Bonjour peuple congolais, c'est Roger le combattant. La bouche autorisée de Mouko Tombolo, donc Balobi 2023 Fatih Béton ou rien. Tozali awa photo pesa présent Fatih Béton mandat. Alors batu oh bazoti chance peut-être pour salaki oh pour accompagner vision chef de l'État que en tout cas à tous à pire à tous à congolais de père et de mère dans au satisfaire que en tout cas to tchenon pembeni ya tous à batu. Ah vraiment en tout cas na moni déclaration ya Chekoko Moulomba Gérard, fils gouverneur, combattant solo, qui représente IDPS à Salé Penamoussala. En tout cas, depuis ailleurs, étant que vice-gouverneur, donc rien à dire. Donc, aux hommes, on a maintenant dit non. Même il y a hôtel de ville. Alors, on va apprécier, Roger le combattant, en tout cas, Chekoko Moulomba. God have mercy. Faji bongi sambaka toyo kedwengi Faji kitisa dola toyo kesengo Faji chanja ya situation ba kongole Kule miko kive na pasi Natali adamba freja mama bukumesa Faji Felix Betowe Faji salado ya shomaja ekita na kongo Kyolo bisinga anglenga komuluba I love you Faji Fajolo bisinga English na kokongole I love you Faji Faji papa no baki le peuple d'abord Faji Faji bakongole tout besi yo confiance Faji na esba bomi God have mercy. Abisaka motema ya moto yalingaka yoki oyo kaka ye yokosufrire kokoma normal na folie ya bolingo Anemi Lipoto quand ils ont le goût à la commerce kasi na mbili sinete quand ils s'attendent na magie kasi na bolingo Chantal Lomba adeka ya bolingo etushara wakokore bainosa ya bato oimaye Joke bolingo etushati na deuxième génération na nga mamo Obrebe siligote DJ Franck Première dame
d'amour nakotisaki papa tosanga bakala na bafection nyekomitanga kotenga imeble ni ochange na ingénieur chantier nanga badetourne